Wow. Ngana mida to bandi ba commerce presque na bonande ngana mida je pendant mon musika. Wow. Ça va pas si mo déjà boé to bande cha ko épargner quelque chose à côté. Wow, wow. Ngana mida to soma mama pangu na mbudi. Oh. Ngana na somba lupangu na mbudi na se ya somba ka côté zela na izaka mbudi nini. Ngana somba na mbudi na se wa banene. Somba ka na mbudi soki mazali soki ba mazali blo mo abongo. Banene ni bo mama. Zakati. Kala wera. Donc ngana mida to potana na business na ebiso aza muntu nanga penza donc obi amida zaki ngada na fongoli salon CDG na tonga na salon CDG amida za na pharmacie. Okay. Oh. Tonga na zo funga ba magazine na ba dilamba ye as aluwa ka batacha ko louer chambre froide mona oya na biso ka ko ta sacré wana. Oh. Yo e ba ke alimentation sacrament on da tekela amida mtasomba ngoye bango. Ah wa una ebita. Ubetela nga kutupete. Amida za muta omwe lupa na so sacrament. Apozo ba oya kitambo to apozo loba. Oya kitambo alimentation sacrament on na oya. Voilà. Na to tekela yango na 2014. Wow. Na 2014 to tekele parta liboso après to tekele to nyonso wana par sacrament wana evangélique kwa nango biso to tekela amida famille masaki to tekela amida ngai nde vendeuse liquidatrice si les planga aza mosi osko olinga oyebani Teto yeba sko de o tekela ki wana c'est attaque mista na so kitsai mo pria uzaite ko exagérer kia ezaki biloko ya famille biloko ya ngai naza liquidatrice bien sûr mais ngai te napesaka prix parce que ngai na banda kotika nakoloba nde nini liberté na baleki badeside donc baleki bapesi prix na bango surtout ke ezalaki mama mida nalingaki te ezalaki ngam na négocier prix po ekomake o asali mutu ne famille natikelaka bamasaki bino bodiscute prix na mama mida ntango bayokani te yaya tomoni prix o sava nde sikoyo ya mida sikoyo ekomona nga po asala versement ya mbo voilà na 2014 ok et puis sikoyo me nga sikoyo na mama mida toanda kotambola beaucoup plus na kota business donc tozalaki en tout cas biso mibale nde tolingaka business makasi donc tozasosiaka au moins les sous camion comme sous camion papa na biso eke ko kangama na mboka esala 2 semaines to benga chauffeur to bibe chauffeur o ume biso to osla ba fufu o mama to ko ya obi ke chauffeur nzo ka kangama ngana mama mida to si verti to biba ndeko mwambo ga muke batinda biso ba argent de poche chauffeur a meli biso mbongo après chauffeur ay ko benga o te mama ndazwa kipani ti ba yi biso ba fufu biso to na osala soki to camion kei to na osala soki ngana osomba 50 sacs Maman mida 50 sacs. Oh. To bandaka bongo ti to bana otinda camion tout moko ti après komaki camion ko kende tam sous 2 fois par semaine parce que mon bongo est mataki. Et mataki ti après to ko komate to bana siko koyoka ko ngamo na saka déjà liquidatrice ngamo yaya. Donc masaki mota ko ko temela ngako na kota ba camion ngamo na ndosaka na bino camion ndenge keboe ekena na tour mama mida. Soka ya binisi ba fois mama mida tanga ozonga akia binisi yanga soki yanga ye ya donc toteka ba makala ba fufu wow papi oli ki amida ndenga zana teka ba pilipili mais exact te po omali ba masolo musuto yoka libanda dozo talo bi menzoka eza bongo te moye ba mama bazali yo metiswa na te ko na pembe na tazama kasi na musala na makasi oyebi na 2016 na ebaka na 2016 wana sito tekeli sacré na benye bonga bi amido za wapi na sana besoin na mona abi o testi de jina za na chantier na kena na chantier na eboye na kuti azobeta ba caro na ba travailler azobeta ba caro na moni ngabi amida na kipembe na oboye ofandi na ba caro poussière abina nga CDG soki na salite bakomela ngai onga mona potana na bon aza makasi komone pona bongo amida et puis makama ba ferme oyo oyebi ki amida aza na ba oranger aza na ba ferme ya ba oranger aza na ba ferme ya ba nini namona susa bida aza na ba bilanga nini aza na ba bilanga aza na ba oranger atekaka na ba concombre
namona na fondation na ye mo bilo mo bon na fondation na ye ami nazana ba ferme belé atekaka na bangulu ngakuta za na zaka boloko na komo vana ngami ana bana mina za ina kisho na wika posa olipia ngulu na dengi ami da ngabi tindela ngulu ma babombe ngulu ba etikela na ndako wow azana bangulu ebele ndo mona mama mi da ndenga za oh azana ba ferme ya ba oranger azana ba concombre azana bilanga wow azana bilanga ya azapina makasi boza makasi mutu na nga bon ndenge process alobi tokosuivre yango biso nyonso kaka ke aza mutu na nga mpe aza femme ya business asalaka ba business na ye tu vois asalaka bamombongo na ye aza mutu abanda bacommerce ya kosomba nayebi soki biso totekela ye sacré na 2014 yeah. Et puis tosombani mapangu na bambudi nga na mbudi ya se ye na mbudi ya mazali wakutu kala et puis bambudi oyo mbudi oyo nga nazalaka nango mbudi moko yango na sala école mbudi mususu nateka parti mususu oyebaka chez le conseiller na mbudi chez le conseiller na mbudi te Kishasa mpe waka